na bino nyonso na tia banzembo ebele ngai comme si ezala liombo tia ezalaki déjà obligatoire obligatoire comment okese eza ya papa Wemba yo oza chanter na papa Wemba na bendo kokota ye omenga déjà kokota ye ezalaka déjà kokota ye eza mpe mwa marke moko ya mutu bogar mpe nolakisaka ba bogar pantre chéri ono tie balox ekiti boloka bamomi otie suki bakalingi batie mafuta ezokita na nalinga suki awa epa na yo nzoka bolingo ezongisa kalupio nani alakisa papa Wemba parce que papa Wemba amonaki na tabou de valoir mutu amemaki yo bien yo na chanter vitesse donc mutu te alakisa ngai papa Wemba histoire ngai eza un peu compliquée tambole voilà papa Wemba a besoin de 3 chanteurs nake c'est ça nazali lingondo nakomi romain Benga d'ailleurs romain depuis 86 déjà nazala romain taka besfra de yo à part musique moi am te esprive makasi donc tant ba bokinga sani bato bazaba bandi bandi donc nga na kati yo za kati nga na kati c'est la vie donc c'est l'histoire na beta oya zaki pepa JB voilà ah ouais to ba bogi sami so couture na place on yo diriger ba monyo ça tout ye ko tout donc avantage azo ya makasi ezali pa uti pa JB dole kila biso do azala ya mazwaki pe vocal na nzembo na ngai cha vocal pe obima pe mbala moko Al Pacino pachi ba krimu supe yo abwaka ka ya ngamuko elenga kobine tala ba fioti balingi babina stel cria Al Pacino na album fulangenge zaka chuchubuga zala mono ikina kwame chu Tengele nyonso msusu eza krina ngamo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokisi na metro chateau mutia daka yau. Okay, yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka umuntu ndazabo asaka so bila metro. Makamu kono boya takota kusaka msangazi. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pour na kolongola ba tampon ba maman, ba nduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pour na kokita ba mbuni. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, il y a des produits qui ont grossir, ma fait saint mollet hanche. Non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça pour une balle. Nalia na ba mbisi, na ba restaurant belé, na yena Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo, ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangsana crevette, kaka ye mbisi,
basangisi ye na makemba, basangisi ye na poivron, basangisi ye na céleri, basangisi ye na pomme de terre, basangisi ye na munganza. Donc mbisi azwi vitamine. Baza lisusu na ngulu, baza lisusu makayabu, brochette, oto bengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso ya mboka. Pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Nalinga suki awa epa na yo. Nzoka bolingo ezongisa kalupio. Ozambumo ezanga noyo comme la pomme rouge. Que je déguste jusqu'au pépin. Bozo banfan sezongela ngai inamour. Po beauté amika. Comme rose de Titanic, zala kimia zako sala nyonso, pote ozala ereze puis aimer. Regarde des versaka bolingo na motema, lokola fleuve Congo et des versaka l'océan Atlantique. Bolingo na pesa yo eleki oyo roi kopesaka, l'héritier du trône. Au bon comportement, je sais. Au bon comportement, c'est toi la femme que j'ai épousée. Toki na yebaka kokozala wangande na sombriate, lembele na kotata couvent, kozela se aize na yo. Voilà, bonsoir. Nous la biso presque partout dans mokili mobimba, toyebi ki les États-Unis. Biso déjà, et ça dit déjà 18h dans l'économie et Amérique, bango, parce qu'il y a midi déjà, et vous avez le grand plaisir, les deux, n'a pas quoi aller l'autre, ouais, bah, Benderson, les deux, on a plateau, na biso et Ambomonique, et aban déjà, na Kimungungo, azo fond là déjà, voix pour na émission à l'élo. Merci, l'équipe technique, il y a Chris Ndonga là, Tobo Sanate, Nel Kaba Fossette, Tobo Sanate, Basga, Dino, Atakale Amboka, Yamato, Pedjo, Matope, double maître, Tobo Sanate, Topé Salissou Mbote na David Angali, Michel Kombe Aigle, parce que vous êtes la biso. Merci. Voilà. Sorti album, il y a artiste et musicien Christian Mukuna le 13 avril. Aso dimisa, vous bangez l'album Oyo Bana Nzambe. Bako sepela, to le bateau, ta la paix, côté aux États-Unis d'Amérique, ndeko na biso, Karti Konga, l'artiste et musicien Oyo P, Yepé, Aso dimisa. Donc, tout ça, la catholique, toujours la à Paris. Invité de ce spécial, na pourquoi Lelo et Rosala Benderson. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Bonjour, merci beaucoup. Le plaisir est mien d'être ici aujourd'hui, ce soir, dans l'émission. Biso to pesio merci l'équipe technique Mobimba et Bemaka émission Greco. Le mouvement tozo tant ya ko meka ko solola muke pona yo. Mais tozana sango ya mawa, pe sango ya pasi to bandawana avant to solola. Makamo la bengisaki yo, jibempe na perdre batu mo mingi. Ndeko na yo collègue na on salaire nisiki. Ce que je veux dans otala yo message nini okoki koloba na. Ben na présenté ba condoléances et message na ko pesa ezali ke azala la courage, liwa eza naturel. Toko kufa biso nyonso lokwa to stobota meloko etikala eza kokufa na jour na ye na temps na ye ko perdre moi na eza facilité et c'est une partie de toi qui est partie mais étant son frère, étant un père de cet enfant aussi, nalobi vraiment mes sincères condoléances à lui, à la maman de la fille et à toute la famille et beaucoup de courage à elle. Nzambe kande mokonzi ayebi. Nzambe mokonzi ayebi. Benderson après 25 ans. Oyo amona ki lisu poto te Benderson asoni lelo na poto. Asotabo na poto. Tamo zota la poto oyo ya kakala wana ya Syria papa oyo mana poto yozota mola lelo. Différence ezali ozomona ondenge ni tago. Différence eza makasi et sali ki na ki makutumo. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Send. Avec Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant
TapTap Send. Vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne à Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec TapTap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. On a perdu plus de vertus, plus de valeurs. Voilà quoi. C'est ce que je peux dire. Comme belé trop. Comme belé. Trop. La poto. Ah ouais. So, au Bekata, la population, il y a France. Na bango qu'on a immigré na 98. Na siko au monde est vraiment inondé. La France est inondée. Et eux, tu as place mais salika la musique il a vu ça comment? Ben oui, bien sûr, parce que na ça me soutient. Na comme journaliste était ni politicien. Bato batalaka biso bano babutani lelo bano bakoli lelo bazwi chance okola na miziki oyo banoza la pembe na papa Wemba te lelo bakolo bakebende so na mukuse muke histoire na miziki bandaki na ndegini parce que ni surtout akomuna mbala moko et pas ya papa Wemba tout fait tenir on a mis ça papa Wemba ouais c'est ça c'est vrai nga musique na banda ngona za mona muke na 6 ans na banda lungu na place comme Beverly wana na zena mo okese na beta bambunda manzanza na ba chambre à air papa te na mikolo ba ka kotala leo na bandal et puis toyelo bandal na comme na Kingasani vie na ngamoko James Makambo ai l'accent pe na musique na ndenge ya koyemba na kata guitare un grand chanteur et auteur compositeur na Kingasani na mwana mutaleka ya zate yimta l'accent après na yembi na ye na orchestre na ye Samaritano na écoute pas vient absolument Malembe chant que j'ai salé place Azali na betka des semaines na kenanga Braza na Québec parce que l'orchestre Fernand Mabala qui était un grand leader na Brazzaville à cette époque-là batna kuta l'orchestre wana a déloqué là mi composé et puis Adrissa il était encore oui le drummer n'avait c'est pas Fernand Mabala ouais data na betiana na longwe na sisi de 86 à 91 na zongi Kinshasa mais chaîne moko na kuta kina Kinshasa radio chaîne stéréo et beta kabanzembu na landi nzembu na tuni baleki na ngata ba wimba orchestre mweza na ngamba masinat pour ça to bana nganga bangasani il y avait mon titi les valois quand ma bazimba kitoko bo style na ngapa na viva ko abe ngaboke tika ngako na keta répéter là bon et na répétition na bango na télémi l'air titi les valois na pourquoi amoni ngaka batu bazaye bele matuna kama yuza musicien ngabe oui ubeta ka benga tenga za Braza la beta pas Fernand Mabala yimbela satelo munga bimena edi banze muna binote raibi singa bime ata o ebeta kana ba radio na bibono yimbela ata nzemba viva na yimbi nzemba viva et puis alela ki ngoma de a sepeli bina mfumo ko beta tenga bitina sepela nga pe na sepela la bino radio ndeko kota na tambo et c'est dans tambour les voilà que papa m'avait découvert. Nali Alex papa Wemba parce que papa Wemba abona que na tabu les valois muta memati yo bien lié na chanter vitesse donc mututa l'accent ngai papa Wemba histoire est un peu compliquée tambour les voilà papa m'a besoin de 3 chanteurs pour bâtissa mana ba musicien vivre au batikala na Kinshasa parce que depuis Kendaki Poto na 86 na groupe et à ko s'installer en Europe il y avait quelques musiciens batikala qui mais ce ko ba kokate ko beta na concert parce que na 91 temps yaki avec na lisolo na bato association banakin lewana ba fe motemona ba Teddy Kinsala ba fi André Kimbuta ba si ba bi groupe moïse na Masina l'activité s'est passée à Masina et interpréter banzemba tambour les valeurs est-ce que ukubu betana bango ta ngana zanga moko abina to zo bensema bango ba interpréter banzembo beta po sipe sabiso kaka et c'est là qu'il a découvert les groupes tambour les valeurs et il a baptisé orchestre comme on est tambour les valeurs yanani oya titi les valeurs en tout cas ndena okibino bozoyemba na baptisé bino bokumi tambour les valeurs la musique ça c'est parti comme ça et de là en 91 azaki contrat na yemo kona monsieur Henri Wanyama V production na 92 Fabet va concert messe des officiers Carrefour des jeunes et puis chez place OK jazz d'accord beta kala
na matonge 1 na bosani kombo na osu c'est ça qui bon moi il avait Teddy Kinsala. Ah oui. Donc je viens l'année prochaine comme les musiciens de Viva sont là qui sont restés, j'aurais besoin de 3 chanteurs ici. Et quand il a demandé à Titi Le Valeur de lui amener les 3 chanteurs, il a amené 3 chanteurs sauf moi. Et dans les 3 chanteurs qu'il a amenés, c'était un ami à moi qui est à Londres, Gianni Kaluji, Babel, le prof, et puis Jinglebo. Premier jour, deuxième jour de répétition, ça marchait toujours pas. Titi Le Valeur avait son petit batambolanende tubenga babiro quoi. Il vient à la maison, il singa binambe andi na muna kuna présence de Josanga. Pour na muna avait beaucoup la femme satisfaite, mais ndi na muna il est déjà mutazulu keza lo kwa yu. Est-ce que ko ya tenga bimena muna ngai eleva meme ngate ko pesa po bani. Na kina butu na la na viria na coach esprit vena donc il y avait Greco na la po ngava na que c'est ça. Na va Lingondo. Ah. Lingondo na komi Romain. Benga d'ailleurs Romain depuis 86 déjà na va Romain Tarab esprit. De yo à part musique moi m'te esprit vous. Makasi donc temps ba bo kinga sani batu ba bandi bandi donc ngana kati. Yo za kati. Ngana kati. C'est la vie donc c'est l'histoire na beta. Batu ba eba. Donc ba makomo ba j'ai mundele. Oteli de go wana bisoti. Na masarangai Koli mubenga maître Koli kinga fin tout ba ebi to ke no beta ntina matete siko to za ba sportif to sa jijichu donc po tela so bolé moi si mon bon nazo kene woni mubana ko za policier le ona za gendarme ya ko za peso nani me soko eko kasate ko za moto ko beta yo o tamboti. Donc na veni vient tsunga bia na kotske swinga bino na kene na ki na kopere na vie mo za ko vana studio bobongo plus makamweza osanga vie foko tanga asinga bi oui il faut chaka mo iloko to papa ma koti porte kana ni mutakota te mutabima kate comme ça na kati ona yo mo se débrouiller na bi direct moi là na yaki na fini ya bombinga leka papa mba koti nde za porte ne kanga me ba funga société yo kotaka kuna na koti ko lokwa ngembo na telemi babandi premier nzembo deuxième nzembo esimbité papa mbabalo katuni les valeurs mais petit vous sois athée viens pena talenga tele ba on a même déjà de esimbité c'est bien de pena la bota courage nga papa ngai après katelo yo bien mon gabi ouais ba de tasco ba to ba vana ba parce que les choses n'étaient que pour le nombre de gens qui étaient retenus taliti pema sangana janiabi c'est que là qui pas mes 40 tano yara na bina keva na libela na vandi na kiti nzebu niyo yebi ngabi même oba betana pena bien ya kinze mnina ezaki nzebu ya vela so redia bisi bonine koma bongo ygerane lobio to zala ki bolingo vie de baba lingaza mikota babeti njake yalenga banda papa mabina kana okana nuye na bandina mona bo papa mbazi miko tokeina etinze mbwesile ngabya esili donc esimbi atuka nzebu di so yebi nga papa na yebi banzembu nyonso webi banzembu nyonso ngabi wina yebi banzembu nyonso ba bobeta na nzembu bo tobeti toketi suka weta nzembu bo tobeti toketi suka petit pesila c'était c'était le voilà mais petit yo da petit bien petit na ngapeka mouvement même tunanda luka ko tunde yeyo numéro 1 na bango yeyo c'est les jours comme bwana ebima numéro 1 VLF ndemu tusikwa kenda penda na sango na bakote sa chango kenoto uti kuna bendo longolo biso soni do grâce na yende papa mba reconnaître biso de sous donc numéro 1 na ba moi lobi donc number 1. Pourquoi est-ce qu'on kanda na yo mingi ezaki na vivalo etikala na poto vivre etikala na poto awa comment qui vraiment net ko agresser bango ozaki ko kwele na pour le on a 80 on est 92 to BTP ba concert 93 donc na comment qui siko lokola petit avait beaucoup mais mon encadrement na kin colonel Jagger de saut papa koya to kene na aéroport na yi na colonel Jagger to keza et je peux ozonga to ketike na yi na 93 colonel Jagger attends bon moi toni papa bino mais est-ce que ndengeza bo non papa mtesakabi na fi contrat moko ana bato ya Brakongo. Il faut basenginga mais ce qui est possible na baksa ba petio yo redi na stino
On a fait bête, on fait des succès. Alors, donc, il y a bango. On a connu Jacques, tout na masse, on a tout fait un aéroport, un salon d'honneur, voilà. Il y a bango. 94. Que aïe, a quitté l'aéroport, bis bête un aéroport, tant on compte dans le salon d'honneur, les temps, on va bon, ça va carnaval, là, on a connu Jacques, tout le monde dit, nous, on va petit. Non, on va petit, on va commencer, on va décider qui est quoi. Bah, c'est une là, tu bon, bah là, mais, bah, bête, moi, bah, ndif, bah, yate. Punga isalanga pati. Punga na fanatique à vivre tanga. Donc, à part aux musiciens, yo mona nous Donc, ban peki ya papa wemba. Donc, banda ngo mona papa makenda ba Japon nga la. Na vie da vie. Ah ouais. Petit mena ba instrument pour ça côté na va. Donc, on jouer au rôle il y a le bilo comme ça la presque nyoso. Donc, ba pecho ba tinda bango. Donc, nakima penchi que moi na ena na leti journée wana. Na bete ya kutu feli so mo ya e kamu se kala de jamusketa ba bout na jamusket répéter la vie là c'est ça va mais voilà avant même makena mouvement na potot avant 86 à 85 84 a sengela wa bota kile so mo na sondene via bimili banda se ko pour RVCT ndenga bimanga sko no lande na sima na tala bande ba so solo là. Non, l'arte, non, dans la 10 heures, mais d'ailleurs, au Qatar. Ah, oui, bien, on coche à papa. Au Qatar. Mais mettez la vie, c'est pas vrai. Toi, tu étais là, oui, j'étais là. Tu étais habillé comme ça, l'histoire s'était passée comme ça. Non. J'étais là. Les deux concerts, il y a Viva, consécutif et Betaman à stade du 24 après Japon. Dans la Zalaki. Na logique c'est qu'au balai yo monde au calcula ko balai musique na âge 6 ans na betelio 6 ans ngana la automne ça de batu na bandalungwa na place et comme Beverly ba talanga 6 ans nga ça cool na tema kala ou donc ça cool à part que les musiciens au moins ça nani parce que ko pas le boyer ah oui ça maïle tant on a vaqué na comme de ba 3e primaire 4e primaire Diva tout ça quand je disais que nous aviateurs. Oh. Raison pour laquelle on a compris notre humanité, tu n'as rien que ça la sécurité technique industrielle, mais quand on va français on a oui ça na sima mutombodi kembe wana. Donc bah projet n'a été que nous avons vraiment un grand technicien quoi. Donc malheureusement musique est bendio. Et ben ninga menaza pe grand technicien pour à un moment donné na kataki na ke continuer na rabanchik nanga. Les loups n'avaient experts en nouvelles technologies à sécurité, donc les accès contrôlés, quoi. Dengi zarato tia musape au kota, au teg, au koti, au betina code, au kota, na installation ba CCTV caméra, contrôle de près de l'on avait experts en ça. Idée à nouvelle écrite, ezaki idée na yo ou bien la idée à te idée na mon infi na papa Caston ba été. Jo toketi ka iskwa zonga. Il était triste. Dene senga papa. Tout ça, la mouvement na kina ya bato âge na biso oza décidé oza kuta à l'aise. Il m'a regardé, mais il m'a pas répondu. Tamaki, aego benga sko colonel Jagema sana bibo c'est la pétion na passeport. Ba felinga passeport. Na idée que na ya ko rejoindre Viva Awa na poto. Wana na 1995. Ouais. Mutumote na nouvelle écriture toza na passeport ba sala nzela moko. Passeport na ngeza ko expirer toujours avant ya bango. Eh ben, 1 an après, na kenda akate, après, changer sous boule. Kabino na moni to sa kaka idée ya pechuano. Atinde colonel Jagema Bambongo, to recruté, et c'était un certain 15 janvier 96. Na studio Bubungunde, to benga ba, to na ba TV ba communiquer sami, ba ya pona ba le karaba teste, to recruté ba, to sa sko orchestre na nouvelle écriture. Na bino nyonso na la chabanze mebele. Ngai. Comme si ça, Lyon, et qui déjà obligatoire. Obligatoire comment? Ok, c'est ça, papa Wemba, nous a chanté les. Na papa et Manabendo. Tu connais ton Ganaza, c'est Fire Mission. Venez découvrir Fire Mission sur les réseaux sociaux et participer à notre campagne de financement participatif. Fire Mission est votre futur jeu de la street et justice. Participez à notre tombola, tentez de remporter un visa, un billet d'avion aller-retour pour la France. Prise en charge, hôtel plus invitation à la soirée d'inauguration du jeu Fire Mission en présence des stars.
Papa Wemba vive à la musique et nouvelle qui était la marque de Bendo qu'il a voulu, qu'il avait demandé à Papa Wemba ya basala na ndenge ya kisasa. Donc ça y a droit moko bona kati. Nga kutu sanko yeba nga sentiment na nga na papa mais papa me donné ces droits là automatiquement. De ce battement sur la change moko il faut tchadé. C'était comme ça, ouais. Idée sur Al Pacino, idée wa bozoki en tant que chanteur, Papa Wemba zoki en tant que chanteur ou bien animateur? Non, tozoka ebena na idée animateur. Parce que tant to epoto ya liboso na 98. Tozobeta kitoko totema kitoko mais tokutaki vague ya oinge pe déjà ici et kobina ba animation ba tutuka luji ba nini tout ça. Mais donc il nous faut quelqu'un pe ba animation bon ba pe ba sengi biso surtout ko kota be esprit wana. Là il nous fallait recruter quelqu'un. Mais là dans le recrutement Al Pacino, tout au début moi je connaissais rien du tout. Tokinda voyage mon à Gabon. Ngaza ki na bitite ke so papa azali anga pe na vande na chambre na lali. Et namoni bayo benganga. Quand ba bengi ngai na restaurant papa za a benga na restaurant na kuti bango tu ba vandi na ba mission tu. Nde René za ki wana viejes nembanza. Ayaki na lettre demande d'emploi. Il y a Al Pacino. Donc matonge pona bango. Déjà, il y avait un groupe de gens qui commençaient à comploter contre Bendo. Donc, à coup, moi, il faut Al Pacino, pas ya po. Ah, non. Il y a mon colo, bon. D'abord, Balovia, Al Pacino, bien, oui, pas dire de là-bas. Babia Bokarabien, a eu la lettre, à demande d'emploi, montagne, dans mon jazz. Babia Ringa Kota, c'est qu'on a signé au cas fuite, on a papa na moni comme dans le bâtiment na sina uti ko kama kamona na matogi mais pona nga soki agoya aya abina batnyo so ba boyi gabite soko agoya aya na dunda eno ke se pas comprendre que na liki odunda Al Pacino po bato bazo kasaba ke soki ya yenda ko melanga aya so na dundie ba comprendre que na zaka likolo siko papa bi aloko ya mkolo alobibo donc yango les adopté. Comme ça, je sais que oyana bayena ni bandine moi rivalité et rivalité nati et que bienté ndena ego bende na liboko siko na vino seule façon yo bima bien a fonga la chapwa. Papa ma singingai na sala titre o ezali loko titre phare album na yi. Ndenze bwana fulanking. Na esiscope Alpa chance na bija vocal déjà au bois quand même chapé vocal pour épaissayo manene na lekilaka mususu azalaka Bruxelles Bogis ça comment le ba moi trop boy Bogis oya zaki pepa JB voilà ah ouais to ba Bogis ami soit couture na place on yo diriger ba monyo ça tout yé ko tout donc avantage azo ya makasi za pas outi pas JB donc lekila biso do azala ya mazo ki pe vocal na nzembo na ngai cha vocal pe obi mapemba la moko Al Pacino pache ba kri musupe yo abwaka ka yanga muko elenga kobine talaba fioti balingi babina sel cria Al Pacino na album fulangenge zaka chuchubuga zala mono ikina kwa mechu chengele onyo mususu ida kri ngamo nini sala ke Papa Wemba emene akufi Papa Wemba yembeli memene anzemu na mutema mobimba alingaki yemingi ngana sala ka constant nga muko ouais parce que à un moment donné tant batu bazolo ba kolé mo ba critiquer ba emene au même temps sans pas y na kata mouvement il y avait donc ça fait outi kuna zabo na ipsa kanga bise attention papa lingaka emene ya trop donc garde ta bouche de ne pas dire de n'importe quoi devant papa. Voilà. Lelo, tu peux comprendre que Papa Wemba yembila ki mene a tiki biso. Mais yo po yemanti mungwe to konvoma pona Papa Wemba. Ninte mone beta te nene yo kana te pona le problème est d'après promotion. Mais la chanson est toujours là. To ka ona nuko si ça fait ils ont que moi sinon. Ezala kanango kaka bongo. Ezalaka nango kaka bongo Papa Wemba ki tala simana yendenge bakolelao na maloba na bango bakolobaka il nous a été très cher on ne l'oubliera jamais kasi lelo
na misala na bango babosanie promesa mozole etikala se na ndoto promesa monima etikala se na ndoto babosani ke alobaka soki boyebaka ndenge alingaka viva na ye soki boyebaka ndenge alingaka bana na ye mbele bosali boye te o. Oyebi ke nde tozosala émission boye na kanisi so mokolo yango mokolo yango nasala na yo émission libanda ya répétition. Oyebi ke moto arapele nga ngwe nana nani mwasi na nga oui alobi na ngai ngabi Davino alobi bosala na ye émission nasala na émission zabo loko alobi na confirme nasala na émission jour moto atindi yango ezali ve na nga César Ngaki wana na osta pa César Ngaki ayibisinga papa oyo bazana besoin na eza na répétition comme avant 3 jours avant papa oyo makino plus donc dernière répétition ya suka na masima nimba mais bien sûr qui tourne na kati na papa oyo batika pesa Jeff pesa ya adresse Jeff leki ya mère Amazon pesa David adresse aya na ndaku aya lobi tourner mission na ndaku babona profiter papa nina tourner na bendani bosala yo wana. Vraiment, David Mombele, tu as l'histoire. Tu as qui scénario? Il y a des belles histoires. Ah ouais. Et t'es papa. Après 2 jours, papa est bakina au kufa. Donc, ngai tina tala kona e bakate. Monte a rappelé ngai. Oui, madame nanga binanga. Oso iba ete bosala na e émission boye. Voilà, il fait ça. Mouli moi papa est mba epe manaki. Oui. Dernier temps où on a qui mère Amazon et Zaïka. Est-ce que au coup l'air Véry va développer par Koufati. Non, on pas Véry va développer pour dernière fois voilà. Et ça la rendez ce qui est leader il faut qu'il y ait makamunaï tout le monde peut kala kusi abire kei tout le monde sous mené à conflit Victor kei tout le monde sous nani fi ba musique apino mo papa mba kei binu comme pantan et ça kanino aujourd'hui c'est comme si bino bokaka ko accompagner mutu makamu vumesa yimoko analyse ngasko na sala ezali penda owanate ezali l'entourage des chefs et pas la biso africain souvent l'entourage du chef evaraming na ba hypocrite donc bazana tanga zana bomoyi bazalo kwa bazar soumi so akei ba baloli mafeke ba baloli kazaka donc ba beaucoup ça la volonté na ye parce que viva nande papa mba préparaki nde kufate nde kabona pete mais bato bazaki un entourage na bat ma BBC et l'obélio ndongozoloba nazoyoka soki na vandi vuma bo pouvoir naza parmi ba journaliste so ba chance ya ko yamba lokwa papa mba ngai pa ngetika lokwa ba grade oui ben oui ngaso musicien ya osatiere po ya émission na ngana MC papa na yamba papa wemba ben bien donc ça veut dire yomi comparer yo na papa wemba kala niveau sko papa wemba tikelo 50 minutes yemo ko tazo ba bibi chef pesa ele derrière ndako na ipa bien moi non amukia ngami mais tazo no sone nsuka di moi il y a ba qui bien il donner la chance à tout le monde oui wana la kuta ese na biso Aisha Okoko yebe avant za la souvent moi milieu ana fuma donc voilà il peut ça au lebique 7 ans au Kevin en Afrique du Sud on salalina ouais nazo sala formation déjà na banayi na formation anglais après na bandi ko sa formation technique directement na côté pe na compagnie moko ya sécurité comme na ça ba nouvelle technologie ya sécurité na côté pe na compagnie moko sécurité na bandi pe na mungamba donc OAC oyebi na nata langue te yo zaka ba tinda OK fungo la porte bongo si 3 mois après na mati tant boss à comprendre que anglais et vali. Et 3 mois après, dans ma tisse, on a comme superviseur. Dans ça, quand on a comme superviseur. Est-ce que ebime pas va congolais netike au tiki vmo bomi carrière na yo après les wa papa ou mapo que ça vigile donc non na kenda na kenda la fin ouais yo kina 2009 il y a la ninga 2012 na zonga na senga bitelo ko na sa ba ku formation oui c'est pas nango a vu que ça ngabi ça tout plus 4 ans ndé na ka zonga na 2016 wana. Merci, Lucie. La voix du peuple, les arrêts diétés. C'est la voix du peuple, la voix du Dieu. Bon, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu parce que Dieu, c'est Satan. Dieu, c'est qui? C'est Satan. Ah oui, Dieu, c'est Satan. Dieu, c'est Zéis, la divinité de la Grèce ancienne qu'ils adoraient au mont des Olympes.
Dieu c'est pas le créateur. Dans son monde ba te belé ba appuyer les kamweza Satan. Batanzambe ba belé te. Batanzambe ba te belé ba linga bango te. Ou presse moi dans Nzambe. Tant ba présenter que comment on a le moteur Barabas na e bat ba pona na. Barabas. La voix du peuple yangwana. Et ça la voix du Satan. Et le musique est une poto bande ko ba combattant ba fongoli musique to moni l'étinayo il fallait ça là parce que na histoire na biso na nenga poto ezako loba masuste po ba beta lisona so pona musique ile oni ba beta la masolo mususu donc fallait batika musique eza na ponyo se kufa batika ta musique eza lelo yo visa ozota mwana ngo eza visa à 5 ans visa eza quand demande mutana mukanda ozosala batour de talaka to reno lundi otinya ke David benganga lundi na otana pan na bi on a aéroport David na sa checking ndeko ozosala ba mouvement wana nyoso osala mouvement to ko lo ke poto e baksaka un plus na vie ya musicien parce que oui zongi na énergie mo oui somuta après somuta boyango azalukuta poto ouais les nouvelles technologies ezande awa to nous ça ba son bien au salango so ngosala ba image ya bien osala ngo biso pa na soto zangi makambo ebele tiko yebsanga poto soki eza e manqué au santé peneke donc manque za ba émission neti ya ba Greco ya David Mombele bonakine ezate Paris voilà yo to kobina osanani ozali bon chanteur ou bien grand chanteur na en tout cas na ça peut-être grand peut-être par modestie naza bon karaté mais naza très bon parce que comme moi na génération nanga nako kita sebo po yemba net nanga fozala na yebi makasi bango tupe ba yebi kuna legi bele basaba c'était na legi ba musika na chant bate le no proposer au cadre des musiciens au proposer ngai oui na le ba na legi ba te bele o do ya ba génération so legi ba mo bele na legi ba si kadoko tanga no kute na tangi na longo mutu te ngane mna na papa wemba deuxième voix on ngana ba ngote donc comme si ça a confiance nde boyema na papa wemba ona papa wemba n'est pas n'importe qui muta kokaina ina ko yemba zate na ndenga mboka la sukuna azate donc après ba rochero c'est papa wemba. Donc osana papa oui mais faut comprendre que oui nanda on va être la vite est différent na ko beta na mabwilo et ande moti il y a un bon chanteur ou bien chanteur bon chanteur très bon Pali très bon chanteur mais il y a un bon chanteur ou bien chanteur bon chanteur bon Karma pas un bon chanteur bon grand chanteur bon Karma pas ba grand chanteur ni ba bon chanteur ba parolier mais ba courageux ba fait makasi ba comme koyemba Karma pas ben oui na ba rumba muta après c'est rumba ko komanje mbweze lo kumususu na koyemba c'est différencier les mélodies quoi c'est autre chose bon to ko ba waze kwa za arranger bango nyonso ba dans même classe. Siko bino mo konta ba mo tsaba on arranger ni ke bia ba parolier ti lelo wase ko beta ba dida sare na ba non ada parolier mais à côté ce na kati ya yemoko avoyemba banzembu na yi mais est-ce que koko comme niveau moko ba mona muto abandaka na koyemba ya te tout ça ba fausse modestie quoi manda chanta koza nani très bon chanteur j'y vais bien la koza nani très bon chanteur wera so na koza nani un bon chanteur donc très na bon et ça moi différent kati on là bon c'est une façon de parler mais déjà quand on dit bon ils en a quatre mais on peut pas être tous bons il y a des bons il y a des traits voilà. Quand je parle de bons et traits, ça dit trait, il peut faire des featuring mais il peut harmoniser avec d'autres chanteurs. Donc, à Otisoyoa, puis pour Azamba, le c'est sali miel. Nde ona oye mana papa o mande butanda mbona tana mana concert ona singute na concert. Ito ina bana o ka de na yuzo kita. De no mezotonda. Ayemba ne gana ngai. Beto da ayemba. Lukanze bo ayemba na mutu msusu. Te na costa. Papa yemba kana yu. Lukanze bo to da batu ba biso ba lukanze bo ayemba ina ngate ayembi na mutu msusu.
Banzembo na bango za boka mabanga. C'est pas la même chose. Au maintenant, senti les la micro, ceux qui y a d'autres indicateurs. Kitoko makasi. Nga moko donc na amankanga. Mais pas kenda. Mankanga pona oka mutu moko abetia likolo ya babongo. Oui, que lelo netolo banambo kana miso ba faux chanteur ba comme Ebele photo. Au moins le faux chanteur. Sina utso le belo mo na bele bana ba section na leki ba ona yemba bana niveau na ngati ata muke. Bango mo pe ba ebi. Aux un studio, donc ils ont un studio, ma TPDR single moi dans le marché, ton regard, meilleure chanson dans tous les 25 ans ou 30 ans, il y a Bolingo. Donc, Batate Mbebakota, na ben de son nom, TV, Bibakota, Spotify, na n'importe quelle plateforme à téléchargement, beta ben de son ton regard, balo kanzembo ya Bolingo, o mubala ko yembe la mwasi kole kanzembo wana izatepo, na falango défi na nzembo ya Doudou. Kolinga Doudou ki sentiment, nzoto nyonso ekoma kolenga kura lolango ekanganga na nzoto motema ekoma na esika elingaka. Je suis tellement comblé en amour na nyonso motema ekosengaka. Gentillesse, tendresse, affection et plaisir et en plus mon doudou est fidèle. Là c'est une femme qui dit des choses pour na mobali nae mais nzembo ya mobali azobala mwasi ne maloba malamu na yo kangote. Banzembo batu babina na ba piste genre net nzembo bolingo yo keza nzembo déception. Nzembo déception nzembo bolingo ta. Meilleure chanson ya bolingo bendo abimission pour mobali embela mwasi na so asiliki. Donc regarde. Les to kolo ba ke kotala ba vitesse ou ba fani ba na ona ba faire vitesse ba na comme si to cha yo comme aux enfants na beti ziki muziki moka ya kotimba, muziki moka ya bilamba, muziki moka ya banzele ya basi. Po nandenge kuma ya misiki ya mbogo kuma boyi yo kopta yo vena ko na ba voilà ngasko na vivade na philosophie à 5 doigts ils ont constitué mais kokanate mi bale kokana ezate na mi pointa na binga na koza na ngata oyo mais na place nanga oyo na place nanga donc koyeba na koza na mbongo eza makambo bale za différent. Mais pour na koyeba araebi makasi ba obe ba ebit mbongo ezelu msusu par rapport à autre temps autre mœurs. Au kanya vie la musique, aux autres pays la musique. En tout cas, tout ce que j'ai, c'est de la musique. Mais bien à l'aise, posé, pas à l'aise, Ali Petit Paradis à l'aise, donc Kodabe Kotolobate, donc à l'aise. Ba respect oyo toke na biso na koshite wana poto vana promotion ya yomoko ba respect o fali apesaka on a dit premier jour na landa ngo émission moi collègue dans o le biki premier jour beaucoup tana kina fali zo mengo ya ça do makamni le premier jour beaucoup tana fali o fali a edisa ki et la kaka ke mon vie na linga go mingi oh là là na yo ga go trop na travailler pe ba blo na yo na pe Nathalie na ebié pour le connaître à TV mon cote na radio na biso chaîne stéréo de temps tala l'entend ezobima donc biso bato to za ba ya me bo cheka ke no ba jeune mon pe bazo yemba na bi aye auto ko taper sikawa et c'est de là nga pe na linga e bungo et to tikala la bonne relation jo na bengi ayemba na disque na ngai aya akoma la studio avanga un jour à clip, comme avant, à faire même pas un euro. Ce qui est au yo message de cause à la champion. Beaucoup de courage, donc, yo, évidemment. La tête que moi, là, besaté dans le banan, on peut n'a pas pelé. Vas-y. Ben, je pense que t'es pas encore arrivé. Donc, t'as encore beaucoup de temps. Comme je t'ai toujours dit que tu feras plus que ça. Bilamba ça l'avait joué à Robin ne pose la taquette pas d'abord Bilamba devant Dio na musique des musiciens idéologie bisoto uchi na ngo ezali mvata yangolo et puis papa mbatiki so makamoko kuvata yangolo kento yangolo inzo yangolo kaminyo yangolo uzoko pale ya mfona la kabia nava marié nava parler na benga Petit Paradis. Et ça, ce qui n'est pas, mais, n'andako ya bateau, ils ont bien ezali. Donc voilà. Ils ont un cadre principe, n'a mis à la musique à papatika. Ils ont obligé, tout le monde a dit, ce n'est pas à fallait, pour pas, ils ont obligé que ceux qui fallait appeler sur un visa, mieux se fallait avoir ça les faux salons, parce que, on vaut malamoko, parce que n'a moni, bah,
Coco Tae. Et on m'a déjà Coco Tae d'ara déjà. Coco Tae d'après moi marque moi ya mtu bogar pe no l'accès quoi bogar. Pas très chéri. Et joie. Oh non, che ba lok se kiti boloka ba momi o che tsuki ba kalingi ba che mafuta ezo kitana. Tout le monde peut na beauté na on a covote. Na vina no fobo pe na mona kati kovo de. Godelo fobo coach. Godelo fobo kati kovo. Coco Tae de Nicolo donc soin. Donc pas de problème, on m'a foutu tout en akita bata pembe bebe fate. Musicien aza obligé na vie na yo o melanoa o noir la trop. Obi? La mela trop. Lingondo romain melanoa te la melango trop. Donc o melanoa trop. Trop. Est-ce que là c'est obligé. Ouais, mais le monde n'aime ça la musique. À part Vieux Marais. Mon esprit n'est dinga date. À part Vieux Marais. Au Vieux Marais grand nogo grand nogo benedo kala. Oh, je te battrai tout le monde à parler donc. Oh, moi, mon système, on a parlé. Oh, donc, mais c'est mon son de mon avant, on a le baba va bala ndako ba ibo mena ninga makambo to leka leka ba ba leka ba makambo anate. Et l'autre, comme il a besoin na suka, vraiment, ngada on peut ça yo merci mais na tout na ka question moko, ko oza maele. Donc ça vraiment maele. Les lo banan ba obo mamboka na biso, ils ba politicien. Ba politicien na ba pasteur. Au monde ma kamnyanso o Léopold Atindara. Léopold Atindara ba politicien pour ba coloniser so na ba missionnaire pour ba comme ça biso ba zoba. Allez sikoti les love ba tongo mi balela ba zo continuer. Ba politicien ba zo nyoko la bato et puis ba église ba zo comme ça bato ba zoba. Voilà, ya mboka comme na niveau et comme ce qui peuple congolais moi total place avant di makanisi no pona mboka ko zali pour changer mboka ba makanisi nga pona changement za fona tolongwa nano na buzoba o tokota na ngoya mondele fo mutu mwendo ko ma mondele teatro sa imbegi mini oza mutu mwendo donc tala tokoma ozanga bato balala nzana kin même po bazangi matembele or itoza na mboka moko oyo mabele ezali vraiment barabe ato bwaki ka ba matembele osalaki eboti ndeni to lala nzana to ba zoba likolo ya article défini exer le baba français et comme si biso ba zoba yo sambela wale na sambela te obili na sambela te o sambela te pe ngala mona nzambe na sambela te est-ce que moi non anda ko pona ali asenga ko bilo ai bi place bleu ça nana atindi osonga ye ngamu voilà donc to waki vina yo bendo sambela na sambela te ni moi sina ni bana anda ko to sambela te to sa ka nzambe. Vous avez un studio déjà, je crois que manager on a producteur, on va se préparer comme ouais message ni au copie. En tout cas vraiment message à l'bossé zaleka que Nzambe songa ambassadeur Alain Enoa manager nangai na fa producteur te mais ya songa na petro place musumo ils ont sala ya yete ya producteur ya chilinga poa. Loba ba ba la biso monde ntia. Si na producteur ya na ya. Producteur azate na manager. Azo songa ngape na côté wana. Donc mutu akoki womona ka koya ko sangana na manager na ngai apanda ko sala production ya ngai aoza bienvenue na PCK passe pa ya ambassadeur Alain Enoa mobile ya mama Karen to quoi. Donc na vana studio des singles na china marché awana yende na vanda na zo vanda nano penapo il y a 4 chansons au fou bimana générique na mois de mai et puis manager na ngalovi bien ka producteur te dès que 4 chansons na générique sur na mois de mai a fait sabi no date moko pour na tandu le moya awana kata parle est-ce que tani choupe to mona opena groupe no awa non groupe ezana kin et puis tant na betandu le na yana ndambo ata ya bato ata so ba onyo c'était pareil ndambo to sangana bato msuba zapo ezana bato msuba zapo na ba très cher de quoi terimo gratana ba zani ba Christian Nzenze na Canada ba koya to sangana ba to beta bazebelia. Voilà, vous avez topé Samboté, to connais. Na les dandits de Montréal, Pichoubi là, l'homme des caisses, na Pessimboté na GTM fou mon costume national Ambara Pascal, les grands coopérants de Bruxelles. T'es bon au Kito Yoji c'est quoi? Et puis na peu Bossanete maison Casa di Abraham avec Jimmy Bofosa. Donc Cyril Kina, légende à Moschino. Fumu ya wana donc ba saluti na boss kamba apocalypse zende Jimmy Bofosa ba saluti na binoto yangona sans oublier Titi Levalois les papes de la SAP appellation bien contrôlée dans Rio Ban Pepi
Et puis, Modogo Gianfranco Ferré, Fit Beston Kalamingi, boulevard des 30 juin, Aïmba déjà, place Vendôme, Tozobé Tesco, boulevard des 30 juin, avec Imperator et Modogo Gianfranco Ferré, dans moi, déjà, mon boulevard des 30 juin. Merci Benderson. Merci na passage na yo na micro ya Congo Révolution. Topesa mbote na grand maître choisi Matata. Place asuta la biso tobosana te wa Jenny Kabasu conteneur ya bilamba numéro 1 na baona Italie. Place asuta la biso. Merci bon séjour na kati ya Paris. Topesi mbote le susu na César Bolt Ngabi na Villeneuve-les-Rois. Boni sango ya José Dikila. Merci botali biso. Rendez-vous le 24 mai na Dôme de Paris où il va bengi parler de sport avec la team Wata Irete Watanabe Tokutani Mbalasima. Peace. Ndongala Kimia na mabotanabe. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.